so bozali komona babengaka yango village Bimbadi ezali à 20 km ya Chikapa awa na tongo déjeuner na bango ezalaka bongo fufu kaka ndenge ezalaka shima milala baluba balela kolia yango fort kaka nde bozali komona famille oyo lokola papa la mukaka 5h abimaka azwa déjà ba disposition nyonso po na simana ye makambo voilà ezala te botu nanga solution yango azwaka mitambo ekangaka bampuku atie na sima ndaku wana yake ina ye na tongo mama kola mukatango éclairage ekotaka wana ake na sima ndaku ko vérifier soki mitambo na bango ekangi bapuku imagine na sima ndaku eko kanga puku azamba ekoki pe kokanga puku ya ndaku kasi nyonso kaka puku soki bazwiye baye awa nde bozali komona babadi ko babula puku kaka nde bozomona mama chango na nzungu bani koningisa ka échauffer makasi azwi mafuta mbila ya rouge abakisi abalusi mpuku ebelaka te ebeli ta ya koservir azwi shima milala atie na mesa azwi mpuku aye nango akabolela bana akalikeli na nombre misuni ya moi na pokwa azwi musuni angaka bolabo tala nde baweleli misuni liaya ndazwi aye kozwa apesi leki yaya tali amonike ya leki eleki aye na munene azeli mama pesa mukongo abotoli leki basali échange leki atomboki ya kumungo beta ye makofi mais na kolia babundaka te bazongeli kodame fufu na bango ka ndenge ezalaka botala mwana ona ajo aza nango niveau ya makwiti azali kokota na munoko pardon bolukila yango kombo azwi musuni wana adengeli ka mukie adodi atie na munoko mais abandi kolandisela ngo makwiti bokonte 1 2 makwiti 3 makwiti 4 makwiti vitesse mwana aza nango pardon bolukela yango kombo mama a communiquer boye bongo ezate ya ti ata na tongo fufu ezali bana bakolia fufu na bampu papa na bino bakozwa na bitangu na sima ya ndako wana bakomela ti te en tout cas oyo ezali lokola petit déjeuner tango na bakwe mususu bana bazali kolamuka komela miliki komela thé rouge komela oyo nyonso bamelaka awa na Bimbadi bana balamukaka bongo na shima milala fufu elala bien mpuku bababola ema me bana bawelela misuni ema azuka musuni mukie atie na munoko ema ajioti mukie azolekisa bafufu kiu eke